Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola koko na ebotu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion ya sika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boyebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omati okita na yo te po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozwa ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ya bavion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotikala koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali po na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage na ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele ntimba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi lundi et là mon la bilo merci pour vos belles la télévision na bino pour la colonne info la journal il y a pour le peuple bon début de semaine on va la bino to font la journal pour le premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Azala qui empêché Azala qui représentait le directeur ya cabinet là pour la visite inaugurale il y a unité médicale d'urgence au etongami et pas il y a primature Nadine Nation héritier mapine mapesino ba détail na kombo ya chef ya gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde Kenge oyo azalaki retenu na ba charge mosusu directeur ya cabinet ya premier ministre professeur Paul Gaspard Ngondankoy et Yalunga ya asalaki week-end de l'équipe visite inaugurale na unité médicale d'urgence oyo etongami epai ya primature na site Mokase na Mongala na Kasai pe na Semwa boye ba centre oyo nyonso ekozwa en charge ba cas d'urgence oyo ekoki kokende mingi epai ya ba membre ya gouvernement bazali kosala na immeuble intelligent bâtiment oyo ya kitoko pona misala ezalaki financé epai ya gouvernement et diraki 3 mois na visite oyo directeur ya cabinet ya premier ministre ayambaki d'explication oyo epesamaki epai ya docteur Atibu médecin responsable ya unité médicale oyo ezali bongo unité d'urgence pona médecine moko ya ba catastrophe ka oyo ekozwa en charge ekotrier selon la gravité pe possibilité ya ba malade oyo ekoki kozala sauver ekozala mingi ko stabiliser ka avant ko transférer ba malade oyo na ba structure misusu pour na ba soins appropriés pour na prise en charge na bango total pe complète bâtiment oyo ezalaki inauguré phase ya liboso ya projet moko ambitieux oyo ekozala pour na ko améliorer grâce na accompagnement ya autorité unité oyo ekozali constitué na ba réception ya box ya triage pour na ko catégoriser ba patient na bureau ya médecin boye 2 box d'infirmier pe pharmacie et longo na laboratoire eza na écran pour na kotala ba image pe ba procédure nyonso pour na ko réduire ba possibilité ya ba erreur salle d'observation VIP pe salle d'observation simple pe ba douche nyonso ezali bongo ba service et longo ezali ya komonana esengeli bosimba ke mise en service effective ya unité médicale oyo et ko intervenir na semaine prochaine
Namasolo etali seni bobake président ya commission électorale nationale indépendante Sena Mokuse mwana mboka Denis Kadima week-end eleki a clôtura ki forum ya ba partie prenante na processus électoral nyonso elekala ki bongo na Pullman Hotel Kinshasa. Stéphane Skandi reportage. Président de la Commission électorale nationale indépendante, Mwana Mboka Denis Kadima a sengi na ba panéliste nyonso ya forum ya partie prenante na processus électoral 2023-2024 oyo ezalaki organisé na chapiteau ya Pullman Hotel na Kinshasa oyo ye intervenaki na clôture alobi ba ye bana ko s'appliquer na ndenge ya malamu a s'appliquer pour nous fournir l'explication il y a ndenge pour le déroulement il y a préparatif oyo il y a élection il y a le 20 décembre 2023 et y bana koleka na ndenge ya malamu président ya Seni azwaki maloba liboso ba principaux acteurs ya processus électoral ba représenter ba parti politique ba ministère juridiction à compétence électorale société civile pe na diversité na yango nyonso organismes internationaux pe ba confession religieuse et longona objectif ya ko renforcer confiance entre acteurs bazali impliqués na démarche oyo ezali consister pour na organisateur ba mutualiser ba effort na bango pour na ko renforcer engagement pe crédibilité autour du processus électoral. Boye de bonnes grâces dans l'exercice oyo atalisi ke engagement équipe naie pour nous remplir devoir ya charge na bango. Président ya Seni a insisté na volonté ba membre ya Seni baye bana ko faillir te na ba tâche oyo epesa meli bango. Kasi avant président Denis Kadima a retracé qui ba différentes étapes oyo ezali parcourir et pas ya Seni mingi publication ya calendrier électoral ba difficulté ba kutana ki na yango a évoqué qui pe ba opération identification et enrôlement ba électeur pe option oyo ezwamaki pour la prise en compte ya territoire ya ba zone oyo ya conflit local la Kwamut Masisi Rutshuru pour na wana Seni a enrôlé na noté kasi ezali prévu que à quoi siré numéro 1 ya centrale électorale pour la session mosusu bakosala yango le 20 décembre 2023 tokozana l'élection na mboka sur le plan technique de Nikadima alobi bazali prêt ba difficulté na bango ezali d'ordre sécuritaire pe financier ba parti politique nyonso sengeli ba ke ba élection ba gagnaka pe ba préparaka yango mutu oyo ko gagner azali bongo oyo ko gagner et kozana ba élu oyo bakozala nomete pour nos bureaux, il y a ba réception, puis ba traitement, ba candidature. À lobby, ba ko prolonger tendenga insister. Président Seni a zongela qui question au yetali audit externe ya fichier électoral au yezala qui réalisé et pas y équipe mixte ba rencontre au yezala qui initié na ba soin ya ba leader yono so ya opposition. Yangonde zali ko sala ke a révélé a tenté plusieurs fois Kasimi Susu ba zali ko changer te finalement y a lobby ba échange sincère et salema qui paye à lobby na bango ke Seni azali bongo kosala mosala na ndenge ya malamu pona ko organiser l'élection alobi liboso ya Denis Kadima ezaka kana ba question oyo ezali kosenga ba réponse au cours ya partie interactive oyo elandisama ki n'exposé atalisa ki penza na polele ba préoccupation nyonso ezala ki soulever espace ba discussion oyo ezala ki organisé 3 jours durant et pas ya institut républicain international Urina Mokuse oyo azali ko s'appuyer na organismes internationaux ebele lokola institut national ya démocratie NDU na Mokuse Internews, Open Society Africa, Centre Carter pe programme des Nations Unies pour le développement. Namasolo est à l'9e jeu à francophonie bobaki radio télévision nationale congolaise RTNC na Mokuse utiko zoba équipement ya kitoko pour la couverture ya 9e jeu à francophonie et les Kanabongo malamu annonce c'est qui est pas ministre de la communication et médias Patrick Mouya ya tango ya signature oyo bazwaki Pona likambo oyo reportage Stéphane Skandi. Acquisition ya ba véhicule o ezalaki annoncé et pas ya ministre ya communication pe média ya ba signature entre comité national ya ba 9e G ya francophonie PRTNC un local la média hall Patrick Mouya atalisaki que gouvernement esengelaki adopter télévision nationale na ba équipement moderne o eko permettre retransmission ya signal na niveau national pe international promesse ekokaki samedi 8 juillet Kandenge bozali komona ministre ya média a remettre officiellement ba clé ya 4 véhicules régis flamba ya sika na ba équipement ya retransmission et pas ya 2G ya RTNC1 bon lelo eza mukolo munene mezaka mukolo ya ebandeli poto kosepela mingi na makambo etali masano ya francophonie mukole kosila oto kotala ke ba congolais ba kotala ngona esengo ndenge batalaki boye ya pape Léo toye kopesa matériel technique posaki engagement moko mokonza mboka zwaka
ya ko moderniser télévision nationale. Modernisation autobandi eza kaka pona ba jeter mais eza aussi pona ba activité ekoya. Ba jeu eza la plus grande compétition sportive autoyambi, événement sportif autoyamba depuis 1974. En 1974, Mokili Mobimbe talaka combat du siècle à Alina Foreman, RTNC, OZRT à l'époque, bangonde pe batinda ka signal. Aujourd'hui, pour Nabiso donc eza le kumumune ne pour Namboka. Yango il fallait tout lengue la télévision nationale Nabiso na repesa makoki pour répondre à ba exigence technique ya musalo et salami. Pour le directeur national ya bagé ya francophonie Isidore Kwanda, ezali ko confirmer lisusu volonté ya ba autorité congolaise na organisation ya kitoko bagé ya francophonie ba pays ebele bazalaki ko tuna biso soki RTNC ba kozala capable pona ko diffuser signal haute définition na international PA na RDC lelo doute ezali lisusu te et lobaki directeur national ya ba 9e G ya francophonie. Soyez awa bana réceptionner le matériel au gouvernement na biso et sombi pour la RTNC ezali chaîne de mission biso na comité national ya francophonie to yokanaki na RTNC pour azala le pas diffuseur officiel na biso na yango esengeleki basomba ba matériel ya sika de l'autre moni yango ezali toza na elika ke ba couvrir l'événement pe mokili mobimba ekomona oyo ekosalema awa na Kinshasa. Parade monene ezalaki organisé lundi 10 juillet pour na ba sapeurs pompiers surtout pour la sécurisation ya ba jeux ya francophonie. Reportage Naomi Wonda. Mobangi na parade et salemaki lundi 10 juillet na stade Cardinal Malula ex 24 novembre pour na ba sapeur pompier lisanga oyo ekambamaka epa ya mwana mboka Oscar Okito ezalaki occasion pour na numéro 1 ya ba sapeur pompier ya République démocratique du Congo kotalisa eloko nini ba kosala pour na ba 9e G ya francophonie pambate ba sapeur pompier bazwi makambo oyo amen bangonde bazwi marché ya ko sécuriser plus de 40 sites mobimba et sikawapi ba 9e G ya francophonie et kosalema information et pesamaki pe ezalaki capté 5 sur 5 pa ya ba sapeur pompier nyonso ba sepeli po ete gouvernement andimi bango pe apesi bango mosala ya kosala bango nyonso balobi iyo bakosala yango na ndenge ya malamu kaka na même occasion ezalaki pe pona kopesa ba brevet de mérite et pa ya ba membre nyonso ya département ya finance ya ba sapeur pompier oyo bazwaki formation ya kafu pona kosala mosala na ndenge elongo bani bosimba ke milulu elekaki vraiment kitoko ba 9e G ya francophonie et pusani pembeni mosala e kosala mbongo mosala ya kokamwa lokola ba sapeur pompier bazwi makambo nyonso amen nde na suka ya milulu ye moko mwana mboka Oscar Okito apesaki makanisi na ye na micro ya Info Lingala. Oui, normalement parade lelo moni lo lenge ezali lokola tozali na préparation ba événement monene na kati ya mboka na biso oto bengi événement ya francophonie. Donc tozali na organisation moko tosali avec partenaire na biso pour encadrer d'abord ba pompiers et ba secteur nyonso parce que tozana 19 départements. Donc tozali encadrer département par département. Et on moni bandiko bazali awa tozana bango lelo comme un événement de remise ya brevet tozali pour département auto PC formation pour na baza spécialisé vraiment pour na ba événement nyonso ba ko gérer dolengene G à francophonie que se dérouler et bandelité na suka comme ça ba balengene ko encadrer événement à francophonie. Bosimba ke Oscar Okito azali kosala mosala ndenge ya kitoko pona kotombola domaine oyo ba sapeur pompier enfin que mosala et salema ndenge longobani surtout na ba 9e G ya francophonie bokomona oyo ekosalema ekozala ya kokamwa pambate ba préparatif ezali kotambola kitoko. Na maselon suba ki ba ressortissant ya espace Grand Équateur bango basala ki déclaration politique moko pona honorable Rigen Bakonga Bolanda yango elongo na Fabrice Lundombi. Déclaration de soutien des notables de l'espace Grand Équateur. Ba notable pe ba ressortissant ya espace Grand Équateur ba telemi ba sali déclaration pour na kotalisa ke bango nyonso ba groupe ethnique ya Grand Équateur ba zali ko soutenir vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo
kasi soki batelemi kosala déclaration ezali mingi vraiment pona ko soutenir honorable sénateur Rigen Bakonga Ilanga oyo azalaki victime mikolo eleki ya comportement mabe ya vice-gouverneur ya ville ya Kinshasa Jekoko Mulumba bosimba ke ba incident malheureux oyo elekaki na kingabwa mingi penza na commune ya Limete esali bango pasi makasi na tina wana bazali ko condamner comportement ya Gérard Mulumba alias Jekoko oyo azali vice-gouverneur ya ville ya Kinshasa bango batalisi ke bazali ko soutenir honorable Rigen Bakonga par rapport ya makambo oyo ekomelaki ye bamoni mabe comportement ya Gérard Mulumba alias Jekoko na biloko ye azali kosala batalisi ke esengeli ayeba ke azali bongo député provincial pe vice-gouverneur ya ville ya Kinshasa comportement na ye esengeli ezala exemplaire asala be effort makasi pona ko améliorer bizaleli na ye pe esengeli ayeba ke Eli azali bongo Eli national député nyonso même esika bavotaki ete azali kaka moponomi kasi esengeli ayeba ke comportement na ye ezali kozonga tango nyonso ya mabe ezali eloko moko ya malonga te bango batalisi ke esengeli ba sanction eyeba na kolanda comportement ya Gérard Jekoko pona oyo ye asalaki epai ya sénateur Rigen Bakonga Ilanga bana ya espace Grand Équateur tozali majoritairement ba anamongo toyebi malamu que na mboka na biso ba anamongo baza ko occuper 13 provinces ya République démocratique du Congo mais awa na Limete biso tozalaki toujours derrière honorable Jekoko oyo aza lelo vice-gouverneur mais na comportement na ye to retirer ye confiance na biso total pona mwana na biso en faveur na mwana na biso Rigen Bakonga oyo aza lelo kobunda pour na bien-être na biso banda lelo mwana nyonso espace Grand Équateur anamongo nyonso toza derrière mwana na biso Rigen Bakonga moka kosua moka kosua moka kosua Tobeta bongo masolo ya Nojeko pour notre secrétaire général adjoint en charge et implantation recrutement ya Nojeko moi lamboka Victor Bosoku y a lancé qui week-end et l'équipe première partie école d'idéologie y a parti nyon c'est le cas qui mongo na Mbinza Pigeon témoin événement et dit Imbani Mobangi na rencontre entre Victor Bosoku et Kaka le fils de Dieu Bakisele la force non utilisée. Les leaders des jeunes et l'on a représentants et différentes structures naïe locaux la dynamique de Victor Bosoku, les amis de Victor Bosoku, les plateformes étaient des droits, et zalaki na cadre et lancement, y a école d'idéologie, wape païmo namboka Victor Bosoku et Kaka, le fils de Dieu Bobengaye, la force non utilisée, a tiaki accent d'abord, na conscientisation et babase naïe, pour na élire avec mon bangue na succès na prochaine élection présidentielle candidat à Union Sacrée le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ensuite communication na ya monene et vandaki na koko di koko na adhésion massive ya ba structure na nyonso na kati ya parti na ye nouvelle génération consciente Nojeko na mokuse oyo kosalema le 22 juillet 2023 prochain na district ya Tchangu oyo kozala la première ère ya adhésion massive oyo avant ya kokene na ba district nyonso ya Kinshasa Bongo Elenda Victor Bosoku et Kaka atiaki auditoire mobimba d'accord na nenga kosakana te pona bonya pe mayele na ye boyo kalokitwa maboko basopelelaki ye moko le leader des jeunes le fils du Saint-Esprit Victor Bosoku et Kaka la force non utilisée alelisaki lokole séance oyo ezali séance moko tobengango école d'idéologie première partie eza enseignement moko tozolendisa babase na biso mpona koprépare bango na mapolami oyo eza koya mpo tobimisa lisusu mpona mbala mibale réélection ya candidat na biso union sacrée Félix Antoine Tshisekedi azwa lisusu deuxième mandat mpona biso lokola mpe toza koprépare adhésion na biso na kati ya parti na biso Nojeko. Alors yango tozolendisa bango ba préparatif ba séance wana kozala sende na 4 parties. C'est-à-dire ya liboso tozobana na Tchango tito kosuka na mo amba.
bondi melangai que série ya école d'idéologie eza kokoba mpona koprépare kitoko mobange na milulu ya adhésion massive na Nojeko parti cher ya Fabrice Lonkeke Isampembe oyo Congo mobimba eza kozela ekosalema le 22 juillet koko di koko na poa mpona union sacrée pe victoire ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo surtout kopesa balobeli ya peuple to badepute ebele na kati ya parti na Nojeko. Na masolo etali religion bwa bak église Bethesda o ezomi bongo na commune Ntsele ba fetaki dimanche 9 juillet 10e anniversaire ya vie pastorale ya mokambi na bango pasteur David Ngoa. Bolanda reportage o héritier Mapine Masale Libino. 10 ans de ministère, Bafeta Kakaka, église Bethesda, Oyo Ezwami na commune Ansele, ba honora qui vraiment papa na bango David Ngoa, na mosala qui toko pe amalamu Oyo ya sali pendant 10 ans, ambiance ezala qui vraiment très électrique, tango ye moko akotaki, botala ndenge bayambaki ye. Ezalaki cérémonie ya banzembo ba louange ba chorale pe ba adoration ba orchestre nyonso elekaki vraiment kitoko bongo na simekoma ki tour ya prédication et pai wapi pasteur Serge Ndongala atiaki na mokanda na 1 Samuel chapitre 6 verset 16 à 23 alobelaki ndenge nini archi alliance et bomaki uza pe et pambolaki Obed Edom pe ndenge nini David ayambaki yango alobi église oyo eluwaka nzambe te ministère ya na bango ekobota pe mbuma te na sima aremetaki certificat ya mérite et pas ya pasteur David Ngoa pour na mosala kitoko oyo ye asali pendant 10 ans bosimbake ekomaki bongo tangu ya ba témoignage et yindaki mabe ba témoignage ya kitoko etalisamaki ke mosali na nzambe David Ngoa asali vraiment mosala kitoko bongo ngonga ya ba cadeau moto alingaki kotikala azalite molongo ezalaki molai papa David Ngoa azwaki ba cadeau ya ndenge na ndenge ba congélateur azwaki mutuka et pas ya département ya ba mama pe surprise ezalaki mikande ya lupangu epesamaki epai ya partenaire moko ye moko David Ngoa azwaki pe maloba pona ko remercier bato nyonso oyo basungi milulu oyo ezala vraiment réussite totale bino moko botala ba fidèle ya église Bethesda batondisamaki na sengo balobi papa David Ngoa mosala osali biso nyonso tondimi to pambolami to kangolami kende kaka liboso nzambe apambola yo. Milulu munene ekosale mabongo mokolo ya mercredi 12 juillet ti mokolo vendredi 14 juillet 2023 na assemblée de saint ya Kauka oyo ekuma okabongo epa ya pasteur Jetromba ya bolanda reportage oyo ya Stéphanas Kande pe Igor Tingi. Bana Kinshasa, bana Brazzaville, mbote na bino, na memel bino sango malamu, soni alobi sango malamu, ça keza penza malamu. Grande campagne d'évangélisation où ils allaient dénommer un homme qui sauva toute une ville. Mobali moko ou abikisa mboka mobimba. Eza maman na likambo, il y a grande campagne d'évangélisation et kozala na assemblée des saints de Kinshasa Kauka, et ils ont mis l'avenir sécurité numéro 15 bis, quartier Kauka commune de Kalamu. Dans la Bible, Ecclésiaste chapitre 9, verset 14 à 15. Bible zotel sakezaki na mokonzi moko ayi ko attaquer une petite ville. Mamboka muke mokonza munene yango ya attaquer yango. Acheli yango ba barrière, mais moto moko mobola saki na kati ya mboka wana abikisa mboka wana mobimba. Aurait pu sauver la ville. Est-ce que quelqu'un avec moi? Est-ce que vous me suivez? Bozolandanga. Pepa no pona ni bagozolandanga. Merci, merci que Dieu vous bénisse. Ndeto robeta li solo wana. Pona nini mokonzi munene akene ko attaquer petite ville. C'est-à-dire que omona ngo petite mais eza petite te. Ndena ina ebiso ke yo badwa mona ko moke mais ozaka moke te ngo ozo bitumbebele. Yaka to ko expliquer tina oba bundisaka yo pe to ko expliquer moto moko kaka aza capable ya kobikisa mboka mobimba. Bato ba otuna nga mboka ngo nini na ko expliquer okuna. Moto ngo nani est-ce que ça gouverneur, est-ce que ça président de la République na ko expliquer pe kuna. Pe na kati ya milulu wana ba miracle belé ko salama. O eza deuxième édition. Ya liboso to sala ki makambo salama ki belé. Yango mamo zolandanga papa zolandanga ko ratete. Oza na Brazzaville sunda katisa yaka. Oza awa na Kinshasa peu importe commune ozali eza musika te pusana na Kauka badino so yebi yango assemblée de saint de Kinshasa Kauka avenue sécurité numéro 15 bis.
mercredi le 12, jeudi le 13, vendredi le 14. Tozo banda 15h juste, 19h juste, tosil ici. Yaka na kondima. Sorozana mutazo bela, yaka na. Ozana problème, yaka. Nous avons un homme qui est capable de sauver toute une ville. Tika Etenzambe, Apamolabi. Salle de fête, les débonnaires, na commune ya Kalamu, et 4 kitoko pour na anniversaire na bino mariage, pe bongo na bongo dombe no longwanza à faire visiter bino. Eye, ya bino na mboka yango yo, ofanda kana étranger, to awa kaka na Kinshasa, solution hébergement pour na bino, yango yo monani di. Tunanga nini, les débonneurs yango yo, véritable flotte yampifo, ya mokwake, déjà kobana na coulon ya pamba, ndenge ka bozomona, yenga ye, bling bling na ndenge ya nyama, et bongo zwa siko ba chambre, luxe pe noblesse na ndenge ya 2 fois te, na les débonneurs, boko so ba appartement et chambre salon équipé to meublé, na keti boko kuta nyonso ezali, ba mbetu ya mokwake, monsuni, mwete neti mpose, na salon, boko so ba photo et kuba plus seul à manger, attends yambi na bapa ya awa, okomi tungisa ta mokete, po ba kozala suka na leza kosakana te, cuisine ya kitoko ya mokwake ne boza komona, ezali na kati pona belubu, bondi melangai que, ata boza couple to famille, bokoki kovana na appartement oyo kitoko, et silité, ba chambre simple pe ezali, très bien équipé, nyonso eza na ba toilette pe ba douche ya propre, okoki kolia kutata na kati, nzinzi aleka te di, ba split eza na pointe, malili neti na pôle nord, bondi melangai que, ba appartement ezala na ngo na kin, kasi ya le de bonnet, aïe, bazwi wapi di. Chambre d'hôte, et kolobaki, tozo yamba, biso eza ba chambre tozo yamba, ba paya bazouta libanda ya mboka, o bazouta na Europe, o bazouta partout dans le monde. Pe o bazouta na Congo kaka démocratique, na ba province, ma chambre, o toza na posa to ya famille. Boza desite ezali. Soki oza loge awa, okonyokoma te, soki bilamba ekomi osalité, pour buanderie ya le bonheur, eza na pointe avec ba machine à laver ya mokwake. Courant ateke Kinshasa mobimba, awa baza na groupe électrogène, mbala moko e démarrer. Bokanisi esili, tintin, oza na fête ya mariage, ya anniversaire, n'importe quelle célébration, to ba conférence pe ba réunion misusu, les débonnaires et tilibino, koko di koko na salle kuba, ya luxe koleka luxe yango moko, pour na succès pe réussite ba événement na bino. Kasi tunanga les débonnaires eza wapi? Prince Victoire, commune ya Kalamu, en diagonale na district pe maison communale. Mosika te na rond-point Victoire, oza mobimbadi. Ah, les débonnaires, pour te quoi na kati ya kin, ingeta. Pour la bana na bino baza na santa kitoko poto malonga eza bongo protivap. Ah merci, ya buinde bana nyoso baza kuringa. À la prochaine. Vous allez quoi mais Protivap est tonne la protéine et énergie. Ah papa merci pour les pour les enfants. Eh Bino, bote la baoni. Bote na bodo la Bino. Mama kansa bomba bonga. Bona bana na yo ba kumarukura bana oyo. Faut laisser kabango poto Protivap. Et ça ba pota te. Allez, kamata. Bon appétit. Bana nyeso ba yaka Protivap. Ah, sisi kulia ya bangu Protivap, babandi badansi na bangu ya babebe pro. Tala. Ba yango, chante kitoko ntoto makachi. Tukana mbimbi, oyo tukana mbimbi. Makusa, Protivap, poto kitoko pona babebe pro. Tozana communiqué écologique bolanda lecture na yango. Nalola ndelo yembo ya boye yembami. Famille Matungulu, Mwei, Vulangili, Ngambungu, Kibungu, Pebubu, baza na makoyebisa na baninga pe bayebani na bango, surtout communauté ya Bandunduville, liwa ya ndeko, papa, cousin, pe neveu na bango, na kombo ya Matungulu Kakui. Ye ayebani mingi po na ba intime na kombo ya Chang. Ye akufaki depuis mokolo ya vendredi 30 juin 2023 na hôpital HJ Limité première rue.
Programme ya matanga ezaboyi. Lundi 9 juillet 2023, veille mortuaire ekosalema na espace Bikapi o eza na kati enceinte ya foire internationale ya Kinshasa fiki na Mokuse. Mokolo ya mardi 10 juillet 2023, mise en place ezabongo na ngonga à 9h45, 10h exposition ya corps na espace ya cinquantenaire pe recueillement. Na ngonga ya 11h30, nzoto amowe ekolongwa bongo na morgue ya cinquantenaire pour na inhumation nango na nécropole entre terre et ciel. Na ngonga ya 16h30, tango bakozonga na nécropole, ben de consolation ezabongo kaka na espace Bikapi na kati ya Fikini. Na ngonga ya 18h nde manifestation ekosila. Pour na famille oyo ya Mowe, Olga Matungulu Kola. Moi je ne suis un passager. Bozala qui ebele pona kolanda info lingala journal peu pona peu bosepela kinango bosa merci na ladi landouazala ki bongo nasima ya caméra concours rédactionnel Rit Kindu Naomi Wondana héritier Mapindemi azaki na supervision ya journal oyo montage et mama ke pa Christian Kengebe ni pe Fabrice Lundombi ngala bino le prochain rendez-vous mikolo zali ko ya au revoir. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation CA na Mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu ko bambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezalana nute et comme les lontimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki o matio kitana ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boye bape bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya bafaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et combien eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pona bino bosalaka bafaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi